Ozobenga Fally Ipupa aza collègue na yo. Fally Ipupa collègue non nani. Moi na ntiki na biso ba faux chanteur. Ah oui. Bon papa, nga na yembaka bien te. Nga na yembaka bien te, ye pa yembaka bien te. Faut que ba mnenge ezaleli. Un collègue na biso, un collègue na. Azanani. Pour yo zo lo mbutali. Likaku. Hein? Mbutali kwa ara musicien. Atika ndule. Ke mbutali kasu. Aza comédien, atika que comédien. A comme journaliste obino na ebité so bino bonimi aza journaliste lelo mutalikaku o basaka banaliste bango e pola wana ba chaîne elakisa kuto atina Rwanda elakisa ka soka na ngolufu e banande ngai soko bang o simbeli ngaka fero yanga o critiquer na ndenga fo ngape na ye na lokoti pe na critiquer soko vino mbim na ndenga fo na ndenga pas fo bon te dina c'est fini ba succès tout mona ka ba mission tout je dis bien tous les messages en ça ana succès. Fallait un succès. Aza kutu ko meka kutu ko tanga kutu yete don nenga zana koma kutu journaliste lokola yo. Ah. Bata balabala balobi. Ah et si la Betakio. Sola balabala. Et pas y a ba musicien, y a Patrick Beckham. Mutana pe maza. Mutokuna zana pe maza. O masoa baba. Te to sola mutana pe ma. Ba masoa baba ba tuni pe mate. Kasi ana zo ba pe manano. Répondre na question. E banana. Akei na mboka wana kosi ke non naza déserteur, naza na problème politique. Ndengo Robino akendaki poto kosi ke non, je suis recherché chez nous pour ngai nazo combattre pouvoir en place. Robino banata bozaka na Luanda. Yo somona Robino ayembela ta leta. Nyo sona zo luka nini ba pese mukanda. Mais ba biso to abongo to, biso to ba kwenda vutuka. Robino selo sikomi. Te nazo baka ba jara ba petio ka ba to batinda pa collègue. Pour faire à joie vie koleka ba mission o bango batinda ka bango. Hein? Faire à joie vie koleka ba mission batinda ka bango. Ba mission na wana. Oh ba mission to mona la génération ba faire wana le ki faire na impact. Wana pembe. Na sala makamba malonga koleka faire wa sala. Na nazwa kanda liboso na soma mutuka liboso na soma lupango liboso na oh oui. Dinasi. Hein? Bon portolo ba dinasi to bang. Mama na dinasi ba mikolo sikoyo. Yabanani. Yaba mikolo banga, ba mbiaka bangra, ba grand. Oh. Dinasi ya munene. Donc concert ana ndezo beta mabongo tsona sangani, ba sangani bango nyonso. Suka na dinasi ya Gayar. Ah donc soki batu ba sangani ndeto benyango dinasi selon yo. Te selon ngaite, selon mukili ndenge mo ngendele pona. Keni piana koloba na bongo, ya ba keni piana libuso. Angel Muswahili, anami Londres kuna. Alinga kutu na Facebook na kipana ngaite. Ba publier papa mamutakala mutu akolo porti porti to alinga ko tsa porti porti na kisasa ya baken nyeiko ba farata ya baken alia kango e bon moni nenga komate to yemba bien te oyo kite amo akangam ngape amo do to ba collègue donc nenga za wana a collègue nanga okoche na nani po oche na nani ya omoni ngai na explica ba mbutalikaku ba mumbai na ba kisasa ndenge ba vandi wana soka yembeli faire za mabete soki ka chrétien faire za mabete j'espère que faire za mututeka 100% il faut ba linga ya mais tout ça na posa ba petit musicien mike wana te on comprend faire za ngolo ba petit musicien bon nani yo lingo tangela nga nani héros. Bercy aza. Ah bon Bercy nga na yebi Bercy a salle ya poto ba kena obeta musique be na yebi Bercy a musicien yemba. Muto na rasusu musicien te bato ba bengisa ke ba bosana ki. Ka bossa 5 commissionnaire ya mapango na matadi kibala. Ah chambre salon cuisine salle de baby miao yo moko na sima. Un commissionnaire ba mapango modèle wana. Ya yemba ka nini soso. Ayemba ka nini? Ka bossa yemba ka nini na ba kisasa wana. Te soko betindule no esimbite ou bien soko yembe simbite soit soko osali makamuno esimbite ngaite awa koleka te ngana mukwa question esuyo te esuinga te po lobi ke babeti ngako betanga na mboko yo basaka oni yo bimbula ngana ya mboko 97 j'étais déjà na Angola oh maintenant sur la note yo monte ke léopard ba shabani non na bazonga ba betana ba putu dynastie mama na dynastie na ndenga bale feregola idée visionnaire yango na kosenga batunde batika kufinga fier soka salelo analyse okondima mutu neti mbutalika musicien atiki ndule akokate comédien aimita mubuto esimbate lelo journaliste tia kotika abandi otumba bangulo na kapela banini bani po eza musala ye amesana ko po eza musala na yete amesana ko changer ba métier
Yo moni yango wapi? Tosala on a limité. Bango bavandi kuna ba laisser que ba local. Bango na ba mutalika. C'est un local tout fait papa. Quel peut la voyager? Bon, on va voyager, il y a voyager, mais marié en tant qu'ancien soldat. Lena na boloko ego sale lokote. Ah, yeme bongo. Ya mabete soki ya yeme pe bongo mais yeba ke ngana mboko yo. Na na Luanda mais na zotela ka ba chinois na Luanda na ba chinois ya ba brésilien. Et waze kwa Kofi dynastie. Hein? Waze kana Kofi ba sala mama na dynastie. Waze kwa na Kofi nde basangani bongo. Dynastie ba yema. Waze ko yemoka lobaki na boson na politique pas ça ba zo na nzemba yema. Dynastie. J'ai ça. Oui, mais que bazonga. Dynastie. Oh. On a travaillé misa mikie hein. Pour ce qu'on sait micro baladera na Luanda ba yebi yete. Yo tanke masolo balabala. Ba yebi na bongo na Luanda. Tuna shungo soka yebi. Hola mes amours. Toza Anna salon de Beleza Brinella. Ezaka moko na kati Angola donc je vous invite. Boya ibele boza la décité vraiment top. Tandi basali na basukulu na suku ka ko mama basukulu on kitoko. Le kuna fongo mais les basukulu ko izongi lisusu. No benga bino batona boyete. Boye belé. Musala beza ka make-up et musala basuki surtout ba col ko les ba col wana ezala vraiment bien en tout cas boza la décité na yebi basi kitoko ba kitoko to benga bino boya bino nyonso. Baya ebele msala eza bien donc eza magie soko okobima ndenge okota ite. Olá meus amores, vim vos apresentar em nosso local das unhas e pedicure. Aqui estamos com o nosso Dr. Rodrigues. Quando tu entras com as unhas sujas, por favor, meu amor, posso apresentar? Vai sair com as unhas bonitas. Então, amor, nos faça confiança e você vai gostar do nosso trabalho. Aqui estamos no local de maquiagem. Então, aqui está a vossa dona maquiadora e também temos o nosso mestre, que é o Armando. Sejam bem-vindas no nosso espaço, Salão de Beleza Brinella Beauty. Mona. Salon de beauté Brunel est disponible pour la binonion venir nombreuses. Bon, vous allez décider. Vous allez poster le baming, vous allez poster le la samsala na biso. Ceux qui vont côté awawa. Et l'ongima bebo et bakebo bima vraiment kitoko. Vous ne serez pas dessus. Vous allez biso confiance. Nous sommes disponibles à votre service. Merci. Mukwa tombolo. Moi baba la ndeni baba la Luanda muni ndeni te en tout cas Luanda le sasa Luanda le kin wana pena na ndenga débatté omoni ya mususu batu ba totikala na kokosana Kinshasa eza mboka na biso mais il faut basala yango ponga na omonta na ye na Luanda na tamo na ba mboka tu mais Luanda ondene Kinshasa ondene te zana chantier non a évidité. Vous comprenez? Ouais. On a faute. Donc, c'est la logique. Pour net vendre pour place à Boyna, ça faut trouver 3-4 terrasses déjà se bâtir. Au moins pego, moi comme monde le sentir pena bâtir pena makoso. Mais pour mon pépé les rien. Monter que tu vois tomber dans la biso. Banzeta bonakine. Pour mon ango il faut ça la moi trajet moulaï. Ah ouais. Ça il faut que des petits. Vous êtes normal, tu as battango artificiel quoi. Au monte kolimba, on a ça sur pour kolimba ya moi passe. Papa Luanda, c'est ça 50 boy. Ah mais tika mboko yo. Malgré les amboka moko boy manduki tout les consorts mais on a pas quoi embrouiller biso raté, biso pe to za ba. Ah, pesa pe Patrick Beka merci ndenga memi na Luanda. Salut bien. Patrick Abora fait ça na nous faire merci na ne faire afulanga après Beka mayo komemanga. Ngana ko banaka na merci bongo te. Ngana bandi. Wana zande ko na ngamba. Memi na Luanda Beka. Beka mutamemi ngai sous ordre ya faire. Ah faire ndem daloba. Yepe na singaki. Beka masingaki. Tout biso to ba pièce ngana na golwa. Boso faire singa ndeni su alobaki ke non na mema mukwa akendo salela ngai GDG. Yo biso to lobaka. Peut-être on a acheté singa pe na moral la tienne à l'état c'était moi na mai pourquoi pas. Yo zande ko na ngai.
côté au poids. Donc voilà. Donc moi je suis poirière na pouya rabato. Pas bien avant poirière mais na ninga lingala. Poids c'est poirière. Donc on a pouya na rabato. Non yo pouya Patrick Bekam na Luanda. Na basola balabala. Yo moko monyo ndenge ni. Makamne ke ndenge ni. Banda na sala na ba émission na ninga faute d'abord ils a meilleure émission avant que tu vidéo. Avant na to style ça yango. Na confirmer bien avant pourquoi boya ko ndima moninga ya fo. Oh, maintenant sur na masola balabala. Oh, maintenant sur no pembe. Papa, émission ya boy. Au moins tout le monde monotonie internationale. Aussi ma micro boy, aussi ma cravate botin. Émission il faut innovation. Ya moment makambo ngana loba bango. Biso tanto na ba TV to na ba innovation. Ngai pena potige. Ezaki pas ça. Mais ba ndi moté fait pas mon nom suna nzambala. Ah, mais ça ngai mo kontombo le bogard de la presse mais yo yebisa ngai te ko surprendre nga boy papa. Nzambala ngo yaki. Eye mobimba na yena ba couche na yena ba biloko to ba pampers na yena ba biloko na ngatu. Ah bon? Na yipena na ba identité na ngatu. Mais yo yebisa te aussi reprendre nga boye mba mona lati soin boye donc talaka. Magé Luanda balobela kango forme te mais lati soin. Na lati pena Chanel. La Caire, Balmain, Alexander Donana bien. Par rapport à balabala, par rapport à la masola balabala, ndengo ye Luanda moni dynastie ndenge ni. Oyo za muta faire gola to mi kosana te ba tutu ba yebi oza muta faire gola moi ba détail pe lona obeta ngo po ba mona oka pembe na faire gola mais na maso ba fo so ba bala ozaka non nani avant na koma no wana to ling to ba état ya dynastie na Luanda awa yo munyonde ne do beta pe te Luanda pe na nenga flotter ba tutu ba yebi ke mboko za mboka faire wana bena ba tutu ba yebi mboko za mboka faire Luanda oui za faire oui oui. Papa bon ba Congo na ba Congo ba tonda ba zombo yo kana ba Congo bande ko faire ateke umbo yeba honte. Ah bon? Mais mboka o eza mboka faire sikoyo ngai bena lukuta mabe Luanda pena album a faire ici pona banzembo ebeta ka shebiso te angana kama ezo beta laisse ne boni net carte rose par exemple ezo beta makasi ezo beta carte rose. Mais et pas na biso soko tal banse bo beta ka kunda manaka seza ba yuma ba vida kala mbulo yo soki na bali yete na go bota nzala makosa mbulo yo soki na legi soki na legi masolo balabala te na kozonga mboka te ozo comprendre donc eza ba détermination eza banse bo zo beta ba marathon ezo beta ba yuma ba vida kala surtout côté moko inos bia lo bimbongo ezala ta matite na bala na buka na bala chéri na zongisa ta mokilisima na bala yata na mungwa na voyager na lukata mbongo bayuma ba vida kala na nzembo na biso générique na biso entre parenthèses bayuma ba vida kala na ezaka non nani te ezaka mutu te eza juste slogan oye ba ke yuma la rasute o ndenge za pena nga nazo china moi si pena pese moi machine ye china za rasute biso to china biso to china onde bayuma ba vida kala donc eza contexte wana ba ke mutu te to lobi na mutelo te yaka ndenge faire mesana ka koyemba balinga na ba 24 ozo comprendre ndenge mesana koyemba mwana mobali basekaka ete po soki na akufite ozo comprendre ndenge faire mesana koyembela biso tala sema zonga mutu donc eza nango kaka ndenge mesana koyembela biso ba slogan wana Luanda awa na masoa babala tumoki crime moko boye lenda na boloko ego sale logo te bata babala balobela ngo to bexim tayembiango oyango na yoki yango te omoni to nana yoki solango siko aoyemba bo problème te me ngai lenda na boloko ego sale logo te ayembe bongo ya mabete soki ayembe bongo me yeba ke ngana mboko yo na Luanda me nazotela ka ba chino eza na Luanda na ba chino ya ba brésilien ba chino ba congolais susukela na lufu papa bato bazolo ba yembele ngo faire gola te bongo soki ayembeli faire soki ayembeli faire eza mabete soki ka chrétien faire eza mabete j'espère que faire aza mutu te ka 100% il faut balinga ya mais toza na posa ba petit musicien mike wana te on comprend faire aza ngolo ba petit musicien bongo nani yo lingo tangela nga nani héros Bercy aza bon Bercy nga na yebi Bercy asale ya poto bakenda obeta musique be na yebi Bercy ya musicien ayemba papa tika quoi ozo comprendre David yo amuta mayele émission no eza mayele émission no eza na impact koleka kutu komba muto tangi e faire gola toza moment dynastie na koloba nini faire soki ba critiquer quelque part ngana la na soso ba nyama mike te ngana komutala batata na bango batindaka bango batata na bango batindaka bango ndenga na talaka ngana talaka ba misa mike te pour soko sali micro baladera na Luanda bayebi yete
Yo tanke masolo balabala. Bayebi na bongo na loi. Tuna shungo soka yebi. Ah, oh, to so ano pembe. Kende sala micro balader na portugais po yo côté wana za makasi. Oui, mais ka wa yebi ko pango. Micro balader na portugais. Oto na pena fala kingani bako yeba yete. Mais so tangi fere bayebi fere. Parce que ngana tala ba misa miki wana ti. Ba misa omona ka suka peut-être na badara. Vous comprenez? Moi 3-4 Congolais bayebi na lufu bayebi esili. Mais ba fere baza bangolo. Parce qu'on a tala bateau batinda bateau ana po ba finga ka fere nde na talaka. Ngana tala ba misa mikete. Po baza ba niveau na ngate. Ben Ouli les Gabonais mon vieux à moi. Bien toujours dans ma sola balabala. Hein? Ben Ouli les Gabonais. Puissance mondiale. Ouais, fantôme qui sourit. Donc Zalaka FCC Mobima. Paulo de Santos les guerriers. Les guerriers Paulo de Santos ça va. Moi mon balo sera vite. Talo. Oyo ratakate. David, il y a beaucoup de temps ça na balwanda te. Ba pato baza ba balwanda. Nga siko na lobby. Paulo de Santos les guerriers. Pour na FCC Mobima. Transfert pour na moi mon balio. Et au sala bien. Ah, David. Apôtre Abel Maya. Abel Maya. Papa Yabana. Apôtre Abel Maya. Papa Yabana. Apôtre Abel Maya. Papa Yabana. Il y a papa na biso. Apôtre Abel Maya. Hein? Moi, mon balio kalamingi tazungo zonga. Nazonga lobby. Luanda. Pour ça quelque chose. S'il vous plaît, ma sola balabala to lo baga vérité. Bali boso to sola no boya. Oui. Ngana tala ko pe na bakinya. Ngana tala ko makasi. Ngana batinga na tala na Luanda yo. Misa nangai Lutula Carlos Cabalo on a biso papa goût de la presse à la makasi nga pena na bato nga na talaka ngai na talaka bitalela te po émission sans innovation à émission te comment te que masolo balaba na kati ya Luanda suka na impact biloko boye kitaki sasa kitaki impact ya nyama. Sauf que bato zo négligent on a ba Luanda on est bayebi valeur na ngote mais biso na ba libanda mboka na ba Congo wana total rango papa masolo balabala na bato balabala balingi bayeba o ba otala yo bato balabala balingi bayeba rôle na yo pas faire rigoler la rani nga d'abord na fanatique numéro 00 à faire donc na gaulois na za fan mais na sala ko fan bien organisé o sala onde parce qu'on a sala rango bien fanatique mais na na car à dépenser pour un artiste à le artiste à quoi bon mamuto pour un artiste yo kazana tingana na ba fonction DG etalingate bato benda balinga bayeba ngai makambo ba détail wana yo mona ngana ta suspension yo ko pesa fanatique suspension na mouvement e banande un fan sentiment la ngamo na linga star ngana linga opesa suspension e banande ngana fan parce que fan mo bien organisé fan mo vendre na beau vent permet na ba patron fan mo na car fan mo vivra bien fan mo ko responsable Bocar de la presse. Comment ça fait-il aux hommes bato ba jijaka trop que au finga ka bato trop. Donc ça na yo et pas ya faire rigola ezala rapona ko finga bato to ezala rapona ko pesa ba message to ko ça la promotion ya faire rigola. So yi muto lobi na finga ka c'est que na fingité na répondre. Na recadre ka bato na répondre. Donc yo ezala ka bato ba bandi après yo ne répondre bango. So bo critiquer na bombi bino pe bosali mabe na yepe na critiquer. Ah bon. Ezara pe na vice versa. Nga na finga ka te. Ah donc yo fa ino pe na boyo o za tige nongo zo wana mbala moko yo sala. Na yo mama na yo papa na te banana ndeni. E banande. Ngai soko bang o simbelinga ka faire o yanga. O critiquer na ndenga fo. Nga pe na ye na lokoti yo pe na critiquer soko vino mbimba. Na ndenga fo. Na ndenga pa fo. Bon tebe. E ba ba ebiso ke awa pe na eza catholique. Sangwa loba bata bonde internet ya praité ya église te eza pe misité o sangwa loba te soko salika fingi faire 18h juste soko fingi n'importe quoi yeba ke 1 minute na fingo pe n'importe quoi et bon on a TV pour faire za mwana mbote yo na balwanda oyebi asa laisser les musiciens oyo ba musicien ba sali ba kabal pour na ko utiliser ba journaliste ba finga kaye so bloko bon temps ba ngo ba sali. Non, tant que fanatique, il faut se déchaîner, il faut défendre le pestaro. Il y a un moment où on a une innovation. Il faut que ça ait un multisystème. Vous comprenez? Il faut répondre ou bien à critiquer d'une façon un peu chronique, médique.
chronique médique. Donc na na chronique, na pe na na comédien. Donc na na qui comédie, na chroniqueur. Na sangisam. Les sali chronique médique. Nde omoninga na yaka. Bango ba bosana, mais na répondra bango pe na tel ça rappelle bango. Pour ba yebi que faire Aza puissant, et puis ba yebi que faire Aza fondateur il y a génération, donc il y a génération 5 ba tout ba yebi pour faire Aza vie ko le ka ba mission o bango batinda bango. Hein? Faire Aza vie ko le ka ba mission batinda bango. Ba mission na wana. Oh ba mission to mona la génération ba faire wana le ki faire na impact. Wana pembe. Na sala maramba malonga ko le ka faire wa sala. Nani azwa kanda liboso na soma mutuka liboso na soma lupango liboso na voyage avant ba tout na génération faire. Kabose o aya akuta beti a lever les rideaux na mariage. Aya wati okenda ko yamba ye. Okenda yamba ye tembo ngana yebi ke yo. Te masola ba ratakate donc kabose des prix kin to zaki na ye to sola ki yango monenge. Concert pateka ke biye. Te ya betene na mariage. Aya ki pena ba mission. Te ya ki moko. Muto na kasusu musicien te bato ba bengisa ke ba bosana ki. Kabose c'est un commissionnaire ya mapango na matadi kibala. Ah, chambre salon cuisine salle de baby miao yo moko na sima. Un commissionnaire ba mapango modèle wana. Ya yembaka nini soso. Ayembaka nini? Kabosa yembaka nini na bakisa sawana. Te mabeta pe banze moni sala moi succès. Beta. Mais lui ko lo bateki. Zakara tu figo beta ka. Te beta ka soutien. Papa eko beta wapi? Place oyo akapena. Yo la la. Ngala. Ya wo geste taki bidi kuya. Dina 16 ans na terrain. Oezongi se ba mise mususu na studio. Misene. Ba mise ba studio na bazongi po ba mo dina se. Misene ngozongi. Tout au monde na papa, tous les musiciens confondus. Bazana ba studio. Ba succès dina se fini ba succès tout au monde ba musicien tout, je dis bien tous les musiciens na ça ana succès. Fallait un succès. Aza kutu ko meka kutu ko tanga kutu yete donc nenga zana koma kutu journaliste lokola yo. Ah, comment un musicien qui passe à la télévision tous les jours. Ah, chroniqueur. Ah, chroniqueur. Est-ce que bato bazo zela lo bambilo ko lo bara ube bato baza bosa ba yo ba œuvre ba musique. Ko tanga ye kutu te na masolo ndule ko tanga kutu yete. Ah, collègue na yo. Fallait comme journaliste. Bon yebite. Yebito zo yebsangani. Oh. Na maso ba bala. Oh. Bato ba yo kiango. Maman na chroniqueur. Maman na chroniqueur, chaque jour faut aller regarder na TV après ça info. Chaque jour. Et puis ça collègue na ngai na yo. Bon, na évité ceux qui avons vrai chanter mais il y a ça collègue na ngai. Ozo benga fallait pour pas asa collègue na yo. Fallait pour pas collègue non nani. Moi na ntiki na biso ba faux chanteur. Ah. Ah oui. Bon papa, ngai na yembaka bien te. Ngai na yembaka bien te, ye pa yembaka bien te. Faut que ba munenge zaleli. Un collègue na biso, un collègue na. Fallait pour pas. Sokaza collègue. D'ailleurs ko tukombo na kotangela kanga. Po kombo na eza epesa kanga kana na finga kanga tongo mindi po. Sokaza collègue na yo. Eza po bo. To yembaka bien te. Hein? Oyo kite. Amo akangam. Ngape amo do. To ba collègue. Donc ndenge za wana a collègue nanga okoche na nani po oche na nani. Ya omoni ngai na explica ba mbutalikaku. Ba mumbai na ba kisasa ndenge ba vandi wana. Mbutalikasu. Papa. Azanani. Pour yo dolo ba mbutalikaku. Likaku. Hein? Mbutalikaku aka musicien. Atika ndule. Ke mbutalikasu. Aza comédien, atika que comédien, akoma journaliste. Obino na ebité so bino bonimi aza journaliste lelo. Mbutalikaku. O basaka banaliste bango epola wana ba chaîne elakisa kuto atina Rwanda. Elakisa suka na ngolufu. Yo kazane tabi so total ba chaîne bango epola wana. Yo kazane tibiso total ba chaîne bino ba mangala wana. Awa tozana lisolo ya Brésil. Lisolo ba Cristiano portugais. Munora ba Cristiano alobi nga na yoki. Fala portugais, you na fala portugais? Hein? On comprend. J'ai bongo. Sko bango sko bilo ba sala kawana. Oh balanga tala balanga bavandi kuna. Na banki mbanse net mbutalika kuna yoka kutu susi ya mabena matanga Angelica Madeleine. Na liana tuta ikutu na mutu kabana neba koma ba orphelin mais. Natana bia bano ba koya konyo kwama. Bazanga papa na mokil faut. Même c'est qui n'a pas sa dernière chance. Ya ko vivre soit soko lingo bando tama ba beki continuer combat faire. Mais na moni zo suki la kawana tazo continuer. Ayiba ke des carcos couleur apesinga izana kin. Yo venanga kosa couleur les multicouleurs. Patron de tous les patrons pour via petit na yo no. Mais Mbutalika super aza collègue non. Mbutalika ko aza collègue na ngate. Ah yo kaka nde ngai papa wa tinda ba onde collègue nanga. Po boyemba bien te. To yemba bien te ngana yi. Donc yo sali liste ya bato ba yemba bien te. Bato ba yemba bien te ngwana nde baza ba collègue. Laisse nani. Muto tangi wana?
Kabosé d'abord, c'est un collègue qui a 0 sur 10. L'examen où tu collègues dernièrement, l'examen fait rappeler ça qui bango. Oui, bien examen. Il y a acoustique. Au moni pena au lieu yo musicien au lieu banana banze mona omoko banina na vie na biso tabulei. Wali bon mais. Musona. Bah c'est belé pour ne pas. Ba mususu bazo senga senga ba pardon. Mais surtout bon moto kaka. Mais bazaki belé pena loko la pena ba mususu baleki na repêchage net ba manda. Baleki na repêchage azui, ba Blaise Boula baleki na repêchage bazui. Donc pepele. Bato o bazolo bake oui bakangi faire gola po na ko mela diamba. Ah papa. Baken piana bazolo ba bongo ndesiyo. Ken piana ko lobana bongo ya ba ken piana libuso. Angel Muswahili anami Londres kuna alinga ko na Facebook na kipana ngaite. Ba publier papa mamutakala mutu akolo porti porte. To alinga ko sa porti porte na kisasa ya ba ken. Oya Nyeiko ba farata. Ya ba ken. Alia kango. Et bon, mon inenga commenté. On dirait bilâtre. Comment mon tarosa la on dirait bilâtre. What's going on in Koto? Koto yoko? Pembe Koto. On sentait pénable. Parce que yé mona aussi tanan koute au sala yana bango peut-être analyste. Ya kendo sala moi pas faire. Papa ba faire on a ba responsable. Faire kozo ba kangele za noble. Vous comprenez ça na très noble yena mwana na ye assistance sociale akenda ko funda ndenge zalaka. Les gens comme la rabattu nyonso, ils ont la vérité. Ce sont des affaires privées, donc comme la paix mututu. Il y a qu'à faire. Pour ceux qui font rapide, on n'a pas agité. Moutalinga est battu que non, bah interpellé qui fait arrêter. Ferrego là, il a été interpellé, non arrêté. Arrêté, oui. Ceux qui parlent que non, Ferrego l'a arrêté, on allait comprendre. Mais interpellation ne veut pas dire arrêter. Faire à cause à peine à parler, à cause de la spaghetti, ne bino besoin de comme analyse à part. Il y en a mis kill. Avant d'aller spaghetti, azote la paix ba RTNC, azote la paix ba chaîne ba masolo ba la bala boui. Mino kuna bozo nyo kama bino ba analyse. Pour place ba lobi ke ba kangi faire et monanité ba lobi interpellation. Faire peu azana ba mettre avocat. So ba interpeller mu. A côté na paix ba mettre avocat ba ke kaka. Ba yo kaka ni solo ndenge. Mais et comme il y a que 45 ans, 20 ans, abominani, aboki banka nani ayibini. O diambe lega mingi, azomela diamba. Wana batu wana na rebiso ke chance bon ken pe na bia ko ken asala ngo siko na kisasa mais ngana to beta lisolo na Lwanda on teke ngana bango différence yena différence ba odi yena mulai yo moni ngo te yo na ken pe na différence ken akoya ko sala émission na yo ata par téléphone akozo ngo wapi ngana sala émission to za ko tuna vila liste papa bon yo moni ne to zo sala ona ngaba yo moni ngo wapi to sala ona limité bango ba vandi kuna ba laisser ba local. On a pas Moutalika. C'est un local tout fait, papa. Bon, on va voyager, il y a voyager, mais en tant qu'ancien soldat. À Kéinamboka, on a causé que nous avons déserteur, nous avons un problème politique. Nous avons que non, je suis recherché chez nous pour combattre le pouvoir en place. Robino Banata Bozana Luanda. Yo somona Robino Ayembela Taleta. Nous sommes en Zolukanin, Bapese Mukanda. Mais biso to abongo biso to aba kwenda vutuka Robina sendo sikonyo te nazo baka ba jara ba petio ga ba to batinda pa collègue bon Robina amkolo na te question za Robino petit baza ba petit kaka baba baza ba petit na nga nchiki na ndenga ko baza ba collègue ba petit na pa lemba na nchiki na biso ba faux chanteur a collègue na kati aza mama na kati ko na biso ki yekuta aza soki biso to ada na 6e mais ya na première. Donc, à ça pena. Et moi, na yo loko pena to beta liste na bien. Ya ba collègue na yo ba o ba ko embate. To beta le solo. To beta pena le solo. Donc, biso tozo ya tozo keni tozo tozi ba voyage aka. La kisangai ata information ya malonga ba kendaka ko laki. Talaka muta voyage aka na carte de presse té. Mais il paraît qu'il est journaliste. Mais ba biso toye. Soko ke na migration na DGK, soki DGM. Au moins pena que journaliste bogarde de la presse moko ntombolo za na mboka Lwanda. Donc neza boso na eu problème ba rolelanga na drapeau à RDC. Mais bango ba voyager na carte d'électeur ba voyager na carte de presse. Wana kempiana. Bango nyonso mona kana krik na bango. Krik na bango. Ti oyo yo mbotalika kwa zupe carte de presse. Formation wa sali wapi. Mutalaka musicien. Mutalaka comédien. Lelo yo journaliste. 3 métiers à sangisa. Ce que soka salelo analyse okondi mango. Soka salelo analyse okondi mango. Mutu neti mbutalika. Musicien. Atiki ndule akokate. Comédien aimita mubuto esimbate. Lelo journaliste. Ti akotika abandi otumba bangulu na kapela
banini bani po eza musala ye amesana ko po eza musala na yete amesana ko changer ba métier so moni pena lobby asale mesa bandi ko critiquer David il faut comprendre biso to na ngola bino ba international papa ko beta masola muta local te webi mbula ya voyage sera Mobutu basale la ba carte d'électeur moni ba carte d'identité wana ya vert voilà tambo de mutalika sa voyage nga pona ngana ibike ken pena voyage ken pena agenda Europe agenda mo Europe liboso na yo tenga na kenda Europe le avant ye ba cha bango système angulu na album ba kenda beta wana soki musique mo ngai na voyage papa ngai pa Mandela ba yebi ngai na voyage omoninga tuna président ya Guinée obiaringema otokochaka naye otovana na kengela zo pisser na avion ngai na pisser na avion to pisser na avion mo na obiaringema azo brosser bo ngai na kengela ye wa avion présidentiel. Bon, yebite. Yo matango. Ah. Tu n'as bien sonné. Tu n'as pas piqué à col. Na zone une question. Na mata avion ya chef de l'État. Plusieurs, 2 fois, 3 fois, 2 fois plutôt. Ouais, bon, OK, ouais. Donc on beta conseil na Guinée. Na mata, j'étais bien logé, viens son témoin. Na résidence présidentielle, na tamo na car ba comme PR. Eza ba rêve na bango. Car ba comme PR. Ba rêve ken bien. Ben oui. Eh papa, ngana vanda bo Cristiano. Babilo mususu tika. Ngana vanda boye, to kota restaurant vient na ko sakule ba mbota trop. Cristiano azolia na Messi na Dubai. Ngai be côté na ngai pe noko pe. Mobolo atete na zolia. Musuni moko paquet moko $2,500. Eza ba rêve na bango. Bango balia na Cristiano, balia na Messi. Bango balia na président de la République. Obiaringe ma obiso ngana to tanga ye na nchiki. To tanga ye na nchiki s'il vous plaît, président ya Guinée équatoriale. Aza toujours les lots vivants. To pachana ye mon petit. Ah, you are mon contombola, yes, Jesus mon contombola. Ah oui, non. Voilà, anglais, vous bêtez. Arla et you, Nabi. Merci. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Pour y aller au anglais, au français. Thank you. Merci. Abia. Kota parler. Alors, oui, bon, kota parler. Tu peux parler, puis m'arrambouer change. Vous comprenez? Et ça va rêve na bango David. Ngana so no pembe. Ya ba rêve na bango. Ngai sikoyo. Ngana tala biloko wana tepo. Ngana tala biloko wana tepo. Ngana ça déjà international. Ouais. Na ça déjà international. Nana Luanda yo moko zomona. Omona ke no ye moko ya Touré. Masa na ngai. D'ailleurs ko to na match mo de gala to beta na kino. Donc na ye ko sala makambo na mboko yo. Bango bakendaka po bamona bango mais biso to yaka pona musala po mokile yoka ke toza baken bamutalikaku bamumba bazana bango batu te bomona bango danger te mais bayi balego na makambo neti o bazana makambo bazana baka bazana ba palais je suis véhiculé ngana za parcelle ngana na parcelle yo mona po boye tikako te o bata balabala ka balu ba tout je suis véhiculé bayebi na la mutuka natama makolote na kini na vanda ka shenga na vanda chez les parents et puis na vanda place moko tena bango na vanda na ba milliers moko très riche na ba beau vent vous comprenez donc na za pembeni à parler du peuple pembeni à RTNC. Joyeux anniversaire à toi Yolande Bunga motema ya Mosa Pembe vrai chéri moi sambinga Pembe motema ya bato papa goût de la presse papa goût na bikte anniversaire ozo lega wapi Yolande Bunga yo na bigo mutu ya world lemso ko mema biso na défaté na kati ya bateau donc beaucoup de masse na benaki de ba chorisho ya solo na lobi chorisho te me ba chorisho yo suivi lo rebela papa naza mutu bato na bokasa ya Yolande Bunga nazo le loya danger vrai chéri moi ça Pembe ko lega na papier duplicateur moi si propre ko lega na na station à 0,5 donc maître Bolozi Pocha Luanda maître Bolozi liebo Pocha Luanda maître Bolozi liebo Pocha Luanda nazo le lo mabe il faut na sentir lobi na tongo nazongi kisasa maître Bolozi sentir yo maître Bolozi na sentir penage mungu antombola zozonga masasa faut na benda systématique babosa mboga oyo maître Bolozi liebo wana pena pour être ça makamala na ndimaka na tina David moni ngai naza net Bob Marley no kai no musique so moni tobwaki mutu yebake mutu wana za na impact ya bajete
ti omona ngai na leki na tebe na bi maître Bolos lié bo pocha Luanda yebake mutu wana na lar ngai na boire mutu bibwakela te na ye na mboko bo bande okumisela ngai kingane bamona ni oh ngai na moni bango mais maître Bolos aza talaka na benga lobi kutu naza na province te naza so c'est mission mais ba mitusu te na la province oh naza Paulo dos Santos le guerrier na koto na kopoyo Paulo dos Santos transfert pour na moi mobali oyo ko sala bien ko sala bien na biga FCC na ya na koti solo FCC voilà ka jeté omoni FCC ozoka FCC on appelle dans présidentiel FCC présidentiel bana na yo mene kawa ya kota yebisa papa na biso apôtre Abel Maya mupaya na biso azokende tina nena komo zonga na ngai Abel Maya na moni ete abengi te omona ye to ça par tous les moyens to sala mon boss à moi Naki Mukoko pe boss de boss moi Naki Mukoko de boss à toi te le boss de pona bato Naki Mukoko adali banda alaki na maya bimé déjà voza libanda inshallah Naki Mukoko na bika se kolanda ngai soki to kutai na yo ko sala bien Rosita Ndombasi mama na Eva Rosita Ndombasi mama na Eva mutema ya Las Coca bozala na David Wembe et ko sala bien belle kilama pa zo kotala biso la belle kilama projet Nova Vida donc projet Nova Vida ouais la belle ba sidade ba cité international belle kilama la personne bambota trop biso to ba bata pamba te la belle kilama donc na projet kuna na Nova Vida donc tous ensemble quoi Licho wing mec doublé kotaka la mansola bala de la presse azoze la gali banga mais azote la gali banga papa goût de la presse Mene Kawaya garçon sexy garçon ya ville Mene Kawaya écoute de tout le temps courage mon frère oyo to komela yo zambe moram de bizalaki wana pour to fortifier yo ko lata société pour se relater ba problème oza mwa mobali muka tombolo na lo wana chuluba amono chumluba Kawaya pasi makanda ikaluko na bika fami Kawaya mo baboyo bamanye basimbamanye amani simamani boyoki bobi message donc na sai par tous les moyens kaka peut comment mauvais cantor moyindo mes condoléances mauvais hôtel ko bungisa mwana donc oza même moral pendana idéologie TV masola balabala courage mauvais nzambe mora yebi donc nzamba sima muté ma famille mobimba ya mauvais cantor moyindo biso ba petit na yo to linga ko na tina edi merci na biso yonde mutu ozaka na chocolat bien biso ba petit na yo to lande na sima mauvais courage mon content donc ngana ko tindaka ba fanatique ya faire ba consommer ka dynastie pour eza album wapi et ko longola ba album to na terrain ils ont ba mission mususu na nchik donc en tout cas faire rigolo la félicitation na nchik ya ko yeba ko yemba faire yembi album wana na 4 temps talaka toke singege rumbe zalati to yena fongola langa motema na yo carte doziniki tela bambilo to yena ngo tela message to yena yango tela motivation to yena ngo pa ba jeune mbuloyo soki na zimbongo te na koyoka malales mbuloyo soki na bali yo te na koyoka zoto mabibi biso na ndenga mabe to alobi makambo eza ya série apa ta bino bokenda kozemisa bato chaque jour à faire muto atinda bino mais akani siko faire siko ayembi yango te ayembi yango siko mbulo soki na zwa ta mbongo te na ko sento na ko faire motina ba sente bato te eza détermination ya ko sente oh papa bon yo kasana na sata mabale sa ma susu mabale sa masu na kini ekomani c'est trop cher sente mwana batu ba we otikelo ye faire mtati ya bo te faire te e bana lelo te moni biloko tika ya ko pesa batu susu ide ba ya ko sala marche nde bana ifasiki ba sala marche o balianga na 24 ngayo o tina bango tika to yemi zembo oya komona moni oya komona keza bien te talie oza bien placé Robert no lisolo fera lobi mbula oyo soki na bali yo te na kosimbisa boka lopa sente yo na nko te bon alobi susu na kosimbisa te ngana fani no na ko sente na nko donc fera la à promettre batu to akoti pe esprit mongo ko sente pe mo sinanko ko ka balare ya te soko ko se balare pe zo mona na te ya to sente ka il faut ko se e bon kasi to sentara na et ça pe problème pe to
Toto sente na bi. Eza problème to. Mais eza faire était moto atindi bato. Pour chaque jour bato ba sente na bato. Na kini wana to sente na biso. Eza faire. Avant sembo bi mato yo ka ke yo babali X, ba sente X, ba bilo mo ndenge wana. To yo ka ki yango. Eza ka faire était donc eza ka juste motivation à pesi. Soko moni ke o sala na ndenge na yo. So moni ke non na o sala ngote mitali yo pour faire amesana ko yembela biso. Tala ka faire le bitala c'est mazonga moto. Bokoza la ozi bolamu. Il faut tala c'est ma pozonga moto na bolamu te. Et là, on a juste moto. Yem so comme on dit kayo. So on dit bien. Dynastie est album de la décennie même en Afrique partout. Et Dynastie. Les lots mon léopard. Babeta ki balit. Na ba Messi et ba comment dirais-je ba Shabani Nonda, ba Rum, ba Biscotti Mbala. Et Dynastie. Tant on fait rien à Dynastie. Mon te que léopard ba sangani. Papa na ngai. To vana no mbula na mbula. Makanisi yake wenge ba nege ba jouer ba biscotte ba putu ba bete ba le bongo Dynastie wane Dynastie oui oh Dynastie oh maintenant sur la note yo monte que léopard ba Shabani non ba zonga ba beta na ba putu Dynastie mama na Dynastie na ndenga bale feregola idée visionnaire yango na ko senga batunde batika ko finga fe tuko bimisa album bimisa na idée ya bien bimisa album na yo na idée ya bien batu bakanga biloko ya bien et faire évoluer mboka tant faire bimisa Dynastie lelo yo Rwanda yo wana ko ne déclarer kaga malobika to yokana tokoyoka te pone tiye pena Dynastie wana yo simba te Dynastie wana yo simba lisusu te waze kwa Kofi Dynastie waze kwa na Kofi basala mama na Dynastie waze kwa na Kofi nde basangani bongo Dynastie ba yema waze ko yemoka lobaki na boson na politique pas sanga be bazwa na nzemba yema Dynastie je sac oui que bazonga Dynastie oh bon Dynastie bon portolo ba Dynastie to bang mama na Dynastie ba mikolo sikoyo ya banani ya ba mikolo banga ba mbiaka bangra ba grand oh Dynastie ya munene donc concert ana ndezo beta mabongo Sona sangani basangani bango nyonso suka na Dynastie ya Gaillard donc soki batu basangani nde to benyango Dynastie selon yo te selon ngai te selon mukili ndenge mo ngendele po na mona kuna na Lagos bandeko na biso ba petit na biso ba piscoer basangana ba yeko sana mikolo Dynastie so ifera bimisa te mutu alinga kiaza na idée to sangana alinga za la te ya na beti sete donc batu to bo sangani na minute oyo Dynastie ya mabe ya liwa mena kawayo sangani na nani Dynastie bon mona gite Paulo Tudilo yaki matanga Dynastie nini Paulo Tudilo yaki matanga Paulo Tudilo yaki matanga mene mama na Dynastie asaki Dynastie na ndenge akoya wana suka na Dynastie batalwanda na inatanga oh mais yo ye bien ngote papa Dynastie ezoki pete Dynastie za la sibo beba na boye bo sangana kaka Dynastie wenge na FCC nde basangana yi na concert à Beckham na concert à Beckham Dynastie Beckham pe na saki ni Dynastie ko sangisa ba oh to sur la pembe et puis na pese na wenge na moni masa moko akomela nga to sur la rapé bien Gauthier Touba plutôt Gauthier Touba papa couronne hier raté bangona Gelo on puto star agondo Gelo on puto star agondo Hervé 10 donc Kapa Wenge Mobimba JR Autobala moni na rappelé JR Autobala donc sa majesté donc magé masola balaba les autres invitation te mais ozonoka mutu donc Wenge Mobimba président Muchopi ya Wenge na boki pe mama mener kawaya donc Julia Pambu donc la patronne Julia Pambo. Donc la patronne. Julia Pambo la patronne. Na yebite ba pour la masoa baba makamane le karaté. O benge la patronne mais nanda kuna yesu ezala karaté. Te ye pena na lar. Ana lar. Ponga na zaina matanga a solisa kanga bien. Solisa nga pe bien te. Julia Pambo. Vrai chéri. Solisa vrai chéri. Azabe sou vrai chéri. Ana mbongo. Tika pardon. Azabe na mutuka. Kota moi c'est aussi ça dit bigolo fufu. Elenga mwasi koleka na papier déplicateur na komona mais yo bika no kai no mizi wane ratete pourquoi tombolo na masola balabala lisolo to rata ngote bata balabala balobi et si la betaki yo masola balabala
et pas il y a ba musicien, il y a Patrick Beckham. Mutana pe ma. Mutokuna zana pe maza. O masoa baba. Te to sur la mutana pe ma. Masoa baba ba tuni pe mate. Kasi ana zo ba pe manano. Répondre na question. E ko banande. Ba beta gota. Mutu net nga d'abord na impact ya mabe o banande ni polo na mobeme ko telema. Yo soko yo ka ke no ba betinga olingo yo ka te, olingo ya te, olingo ko tabagara ngote. Nandenga ambiente, nandenga foti. Ke ba beti mu kontombolo. Soit ba sangeli mu kontombo na mboko. Yo lingo sepe. Si o mona yo salité, ça dit que lo ya te. Mutu moko ta mera ko dembela 16 na ngai. Na sala 16 mbala moko na TV. Na dembela mutu te. Vous comprenez? Donc, on a pesa mutu bezite. Soko beti ndule no esimbite ou bien soko yembe simbite, soit soko osali makamuno esimbite ngaite. Awa rigoleka te, ngana mukwa. Question est suyo. Te eswinga te po lobi ke babeti. Ngako beta ngana mboko yo. Basaka oni. Yo bimbula ngana ya mboko 97 j'étais déjà en Angola. Et banandeni. La masora baba lo ba vérité basala go. Et logotin, ngana bekam toi même moral, ngana ba musicien d'ailleurs. Moi je ne peux pas avoir le problème avec le musicien. Baza bato ngana ko fabriquer. Na ko la problème là ba petit nanding. Ba bato ngana ko bana ko fabriquer ato yeme mabe na commission. Ah bon? Na ko problème na mutu te. Papa, nga la faiseur des gens. Nga ko lo yemba mabe, une fois les autres on dirait ton nom na commission grand. Papa, nga na uti na école à Zacharit. Na ko fabriquer bato o sentir pena na sali on dirait foufou et lo ba ko tie moko. Donc na ko sala pena na maboko. Nga na ko za problème là ba petit. Nga bato na ba petit. Ba misa nga na ko za problème. Nga na tala rande bato oyo. Nga moko na ko affronter. Ba misa ta. Papa. Moko na vandi pena boyeka pena jaquette na nga Chanel. O ba pesa nga kutu et pas balobi Jenny Shakira Tokos, vrai chéri Jenny Shakira Tokos. Pesa nga borabi. Pena on souvenir Chanel. Mais balobi la performité. Monte ko loti non normal to sale mi. Na bomi o mabe. Obi. Na bomi o mabe na balmain. Kilelo. Te wato lega. Muka tombolo. Ouais. Liloba na batutu o balandi biso. Ba fine na posa ba fine bela. Baza ouais oui, en tout cas on a remercié d'abord qu'on se déplacer qu'on a place à boy tout ça l'émission. En tout cas Nzambe abakisa PID a continuer toujours à soutenir yo kandenge azo continuer boya bakisa pe ba santé na libota ba lifantu o pe sala nga pe mère ba salam né la image. Né la image. Il y a pas ba benga né la image. Né la image bambota trop maman na biso. Maman na Davinel. Maman na Davinel. Davinel pe bambota trop na palais. La libanga fort na papa no cash. To pas tambeti boako ya. Davinel. Donc bon dia, bon tard, bon night. Voilà donc mère na bisope maman image bambota trop et puis merci beaucoup na ndengo ye bambota trop na batutu bazui libaku bazui temps ya kota la biso. Baza tellement ebele so na lingna banda ovandi sa ba dédicace. Avant na yo posa la mère na palais. Ngana na mère mais na palette. Na mère na palette. Et puis un peu comme les ngana boaki. Wana na PSP bambota trop na Adasa Kaseka. Oui, Adasa Kaseka. Adasa Kaseka. Adasa Kaseka. Oh wapi to monaki moi si ya papa goût de la presse. Sombela qui moi ba systématique. Et ça là qui peut bien en tout cas Adasa Kaseka mon cœur là où tu es, tu sais que je t'aime beaucoup. Depuis Luanda. Yazana kisasa. Te kasi biso te depuis Luanda tanga komona. Yo lingo bo melanga makambo ebele mais chezate. Mener kawaya sina vandi si yo déjà ozara déjà na ngai. Mener kawaya bambota trop garçon sexy mener kawaya donc grand noko teti ko legana ndoki. Papa goût de la presse. Papa goût de la presse. Nazo tika bateau de Moïse. Na tika bateau de Moïse pour la colonisation. Pas moi nana. Ah moi na te papa. Awa coloniser yo. Okoza suka na colonisation eza neti ke non pas moi nana papa Belge balongwe Congo batikeli siko Lumumba ke pas moi nana papa wana talinga te bokoza bigoro bino tu pas moi nana papa goût de la presse nazo tike na mboka oyo bato tu balinga ye ba commenter ba émission na ye ba mona mamuto to sala pena siko mbanga na mbanga ele Luanda mbanga na mbanga ele Luanda papa ngule koti mosquette aye tika na yebiso ke kozala ngombi ya jete. So yo préparez-vous pour mbanga egala mbanga yo yebi so ngana kotika bino siko bobunda mais yo na yebi déjà masola balabala déjà déjà papa goût de la presse. Merci donc et ça lo bien na yebi que autant l'émission yo ya autant la nous avons même moral bagé vota
na TV na elo na sepelaka na ye soki eza likambo esengi tosangana ayaka mpena coordination mpe apesaka donc aza kumuta liboso apesaka te aza famille na pesi mpe Carlos Kabalo aza deja na question ça Carlos Kabalo donc ya tozalaki na ye na bakote kuna banini biso tokiti Lwanda na ndule ya ndeko na biso bina fini wa tozalaki na ye biso esengaka totambala babosa Lwanda okoloba ni mpona bango te babosa Lwanda bambota na bango bato bazwami na pesi mbota tro na maître Bolozi pocha Lwanda bambota tro azokotala ngai et puis na pesi mbota tro na Abel Maya vrai noko mbota tro na Paulo de Santos bambota tro FCC ne tombera jamais na pesi pe dielema azokotala biso Charanzam donc bambota tro na bato tout balingaka biso ba patron o ngana koki obwaka et puis na bo santé Weston Chimvundu bambota trop donc on est ensemble, il y a pas souci na yo moko pe oza patron na kwena ba staff affaire net ba staff ni ba tout ba komi système a lobobo ya papa biso toto ke ne boulot na ya pe pona matolo te na ye osala musala so yebi ke na ye o pe soko pe omoni o pe apete talinga ite po ba staff baza ba fan net ngai mais ba staff affaire to yeba ke ba kenami ki ba laskoni mbunza ba laskoni mbunza ba hérité mubiala ba guerrier donc yo pe fa tu mingi ngai déjà na suka ngai na tama na mikili na ndako bien na poche mutuka na ngai na d'abord eza na 3 poteaux 1 poteau 2 poteaux 3 4 poteaux mutuka $300 ok poteau na Lwanda poteau ya na gratos biso na Lwanda papa tolobela so mikilité oyebi biso na Lwanda tolobela so mikilité ponga na angolais na le 17 toyoki na zo ya le 17 ozi nyonso na bendi déjà billet na billet na bendi billet passeport so na zo ngende na bien mokwanto wana olobi wana na bino kuna to sala susu ba jete biso to ko sala ba ja papa loko sala tu bato mokili basa ba dendo baba sardine tolia bango masola babala tozali na biso kofanda tosoli kaka tosoli na biso kaka Lwanda mene Kawaya azalaka zaka na film kosala bien pasi Kawaya famille Kawaya mobimba toza de cœur d'un bino toza ensemble quoi merci beaucoup.